Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino boye malamu na mayangani na Politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya mayangani na Politique TV ezali lingomba nto ezali bisika biena koya pona kosangisa ba congolais nyonso ezala ba ya opposition ezala ba ya pouvoir ezala ba baza intéressé na maya politique ezala ba baza intéressé na maya politique te bino nyonso tout boya ezali bisika na kosangisa bino mpona komanyolela bino maye ya politique ya mboka na biso mpona koteana bomoko mpona koteana bolingo mpamba te konyi moko etokisaka nzungu te esengeli bakonyi ezali bele mpote nzungu etoka bilei ebela bana ya Congo balia na banzi ete bososoli mpe toleki mbala moko na maye tokolobela lelo mbote na bino lisusu batata ba mama bandeko wa bolingo mpe joyeux Noël epa na bino nyonso tu ba ebokolanda biso ba chrétien joyeux Noël pe ba musulman mokolo malamu epa na bino pe ba religion misusu mokolo malamu epa na bino mpamba te mayangani na Politique TV ezali bisika toko sangisa ba religion nyonso toko sangisa batu nyonso toko sangisa mokili mobimba na tondeli bino lisusu mokolo malamu batata ba mama bandeko wa bolingo mpe na sengi ete kimia ya nkolo ezala na bino na mabota na bino na bisika nyonso bozali batata ba mama bandeko wa bolingo boyebi ete tozali na ngonga ya maponami na kati ya mboka toza na ngonga ya ba election mpamba te touti kokende na election na mokolo ya le 20 na le 21 décembre 2023 na République démocratique du Congo. Kasi bomona kibiso mayangani na Politique TV kokende libanda mpona ko luka ba congolais ya diaspora précisément diaspora ya Afrique du Sud mpamba te bazali parmi diaspora oyo e voté na maponami oyo alors biso esengala ki topusa na pembeni na bango pona kotuna bango nini oyo ezali emoneli na bango pona maponami yango mpe nini ezali kaniseli na bango mpe nini tokoki kozela lokola ba resultat to biyano ya maponami yango mpe na banzi ete bomoni maye ba répondre pe balobi soki nano moni te kende kuta na ba archive na biso okomona bango pe okoyoka maye balobi kasi batata ba mama bandeko wa bolingo esengeli na biso lokola mayangani na Politique TV maison ya média to pesa ya biso emoneli sir makanisi to ba élection to pesa ya biso makanisi sir maponami to ba élection oyo uti ko leka na kati ya République démocratique du Congo remarque liboso oyo biso mayangani na Politique TV elongo nangai Patrick Chimanga to sali sir maponami yango ezali pona koloba ete élection to maponami esalemi na atmosphère moko ya kimia esalemi na atmosphère moko ya calme mais avec un grand défi logistique majeur mpamba te tomoni bazalaki na défi logistique majeur makasi seni ba machine misusu ya voter ekomaki na ba bureau de vote te mpe ba congolais bazalaki déjà wana mpe bavandi ko banda tongo tipo kwa ba mama mikolo na ba kondeko baza na ba condition handicap mais ba voter te compte tenu ya kozanga ko organiser malamu mpote ba logistique nyonso tu ekoma na bisika osengelaki ekoma mpe en même temps sengeli toloba na bino ete tomonaki pe ba bureau mususu efongomaki le 20 pe batu ba votaki sans problème batata ba mama bandeko wa bolingo oyo ezali première remarque oyo tosali lokola mayangani na Politique TV pe remarque a mibale oyo tosali lokola mayangani na Politique TV maison ya média ezali pona ko remarquer ete mwana mboka Denis Kadima ye asilaki na kozwa mokano to décision ya kopusa maponami to ba élection tina mokolo ya le 21 décembre 2023 or esengelaki maponami esalema bobele na mokolo ya le 20 mais compte tenu ya ba défi o na uti koyebisa bino esalaki ete mwana mboka Denis Kadima apusa yango na mokolo ya le 21 mpe tomoni na sima ye kopusa bongo to kosala communiqué
bana mboka mususu to ba congolais misusu ko sala ko ima mpe nungu kati na bango mpona koloba ete ndenge nini mwana mboka Denis Kadima pusi yango na le 21 seke nungu nyamu eza na kati nto mwana mboka linga salela biso je ya mutu na sema kolo likolo pe ba misusu ba koloba te non esengelaki ba congolais o ba votaki te ba voter pamba te ba sanrulaki donc wana ezali ba remarque ya mibale tomoni lokola mayangani na politique TV mpe biso mayangani na politique TV elongo na ngai moko Patrick Chimanga tozali ko kende na lombangu pona ko féliciter peuple congolais en général ezala oya diaspora ezala oya kati mpamba te bango balakisi engagement na bango pe bango balakisi détermination na bango ya kosala devoir civique na bango o ezali ya ko voter to ya ko pona bakambi na bango mpamba te soki yo voter c'est-à-dire otomboli mongongo na yo oponi muto olingi akamba yo pona senga oya koya muto yo moni ete akoki ko résoudre ba problème ya société to problème ya mboka na yango biso mayangani na politique TV remarque misa tout osali ezalaki ya komona ete ba congolais en général bango nyonso tout babimaki ebele na kokende ko voter ba misusu balalaki na ba bureau ya vote jusqu'à ce que ba votaki mpona koyeba nani akokamba bango na yango tozokende na kopesa bino longonya merci na bino mpamba te bosali o ezali devoir na bino batata ba mama bandeko wa bolingo eloko mususu o biso mayangani na politique TV elongo na ngai Patrick Chimanga tomoni mpe tozosenga ezali mpona kosenga na ba autorité ba acteur politique na ba parti nyonso oyo participaki na maponami yango bola ki sa preuve ya maturité bola ki sa preuve ya kokola na politique bola ki sa preuve ya bozali na posa ya ko garder coalition nationale mpamba te tango bino bondimaki kokota na jeu ya élection ezali jeu oyo soit au gagner soit au perdre soko gagner ba betelo maboko soko perdre betela moninga maboko pe knowledge to ndima ete opoli mpamba te soki bo contrôler ba discours na binote soki bo contrôler mayeboko lobate bozo risquer bo tumba mboka bozo risquer bo créer mobulu na kati ya République démocratique du Congo et en général soki mobulu e bandi banani bazali ba victime numéro 1 ezali bobele peuple congolais banani bakozala ba victime numéro 1 ezali ba mama na biso bana na biso ba papa na biso bandeko na biso abasi e bino en général bino bato bosalaka discours wana bokendaka mbangu na ba pays étranger mpona komi batela bino na famille na bino pe kotika peuple congolais akufa ye moko alors tozali kosenga na bino bolakisa maturité politique bolakisa ete bokoli mpe bomeka ko lakisa ete bozali ba politicien solo ngai Patrick Chimanga elongona mayangani na politique oyo ezali maye to remarquaki sur élection à 2023 mpe na conseil oyo touti kopesa na ba peuple congolais pe ba politicien congolais to kosenga bango bayeba na kolakisa maturité mpona kobatela kimia mpote mboka na biso ekende liboso batata ba mama bandeko wa bolingo na banzi ete tosuki awa pona lelo tokutani mbala sima oyo ezali emoneli na biso sur maponami ya Denis Kadima oyo a organisé lokola président Seni na République démocratique du Congo na mokolo ya le 20 et le 21 décembre 2023 nga na bino tomonani mbala sima merci beaucoup mpe goodbye.